Mbote bandeko, mbote bisika nyonso tozwami na mokolo ya lelo. Bon dimanche na biso nyonso. Merci pour la fidélité na bino pe attention na bino na chaîne na biso. Merci na bino nyonso. En tout cas ndenge tozwa komona na ba image tokoki kotia son ya image oyo te parce que les enfants sont en train de pleurer, sont en train de crier. Alors eza bien te pona bana yango to longoli son. En tout cas, ça fait mal de voir ce qui se passe. Tokatisa bibale, tokatisa bazamba, tokatisa ba désert, tomata ba avion, tomata masuwa, ba camion, bato ba yana banzela ya ndenge na ndenge. Tout ça pour na kokoma na bamboka oyo, koluka vie, ko gagner vie pour que bana na biso tokobota kala bamboko tope tobota déjà bazala na avenir moko a bien bakola kitoko batanga kitoko. En tout cas minimum ya vie ezala garantie yango penza ba raison mingi mingi tokoma kota bamboka oyo kasi ça fait mal popo twango peto ya ezalaka pe na ba réalité na yango ezalaka pe na ba règle na yango à respecter. En tout cas eza pasi ba situation boye na bamboka o biso to uta eza mwa pasi ou quasiment inexistante komona gouvernement topé l'état aboto la parent bana. En tout cas pas la biso pendeza kanango pasi mais na bamboka oh c'est réel parce que l'état azana ba moyen wana atia ba barrière atia ba garde-fou atia ba protection il a droit à moi na pas ebi que l'enfant est vulnérable, l'enfant aza sans défense, l'enfant azana besoin ya protection et on ne peut pas laisser moi na milieu o eza penza propice teza penza kitoko teza penza malamu te pona développement na e tope kokola na e. Alors milieu nyonso o ezotia mwana en danger. En tout cas mondele afungwela kango misu eza ba réalité tozo vivre na bamboko yo eza interpellation pona biso nyonso ba parents koyeba ndenge nini koko boko la mwana na ona kati ya ndaku ndenge adage moko na mboka la biso elobaka ndeke soki okangi ye pe mingi ako étouffé akufi mais ndeke pe soko tiki ye pe libre akopumbwe na epo azana mapapu akopumbwe akei. C'est la même chose avec l'encadrement, l'éducation. Élever les enfants c'est aussi pareil. Plus soki po serrer pe makasi mabe bako étouffé ba makambo ekoya soki pe otiki na yo laisser aller bana pe ba baby bino moko oyebi ko beba ya bana na bamboka oyo. En tout cas ezalaka penza pétage moko Pro Max na ebite soki ekozala ya iPhone 14 na ebite po niveau ya pétage ya bamboko bana ba petaka na ndenge moko toyebi biso nyonso ba réalité wana. Alors ndeko na biso ya mwasi ba retirer bana pona biso ba tozana bamboka toyebi ba raison nini epusaka juge a retirer à ça la retrait wana ya garde ya autorité parentale po ba confier soit na ba famille d'accueil soit na ba centre place ba boko la kabana etc. toyebi nde makambango ndenge le kaka. Alors pona ko récupérer bana ça dépend ya ba dossier et comme kasusu procédure molai makasi. En tout cas pas si penza pona ndeko na biso ya moi si parce que la réalité moko pas du tout facile. Alors pour la bande qu'on a biso baza peut-être en Afrique baza ko se demander mais comment ça s'est passé bien ça awa c'est comme ça. Juge à koki ko décider ba retirer totalement autorité parentale net bongo ba tinti ba policier ba eka ko sala musala na bango ondenge loi esengi. Alors peut-être il y a bana baza en danger, sécurité na bango eza en danger par rapport ya ndaku bazo vanda par rapport ya ba parents na bango par rapport à maman na bango et peut-être la sécurité des enfants est en danger, la santé des enfants est en danger, ba valeur ya bana eza en danger.
peut-être entre autres ta mususu na ndaku mama akoma kobima na moninga na ye mwasi ta mususu papa abimaka na moninga na ye mobali bomoni tala environnement ezala bamboka mususu on ne peut pas faire ça et peut-être bazwa kotinda mwana na ba pratique o eza kitoko te eza malamu te wana pe eza ko contribuer te na ba valeur oyo mwana il faut akola na yango po mwana il faut akola na ba valeur ya bien na ba éducation ya bien et mauvais traitement maltraitance pe kota kanakati eza na ba parents mususu soka bandi kofinga mwana soka bandi kolakisa ye comment aza zoba comment papa na ye aza vilain comment ye pa botama vilain comment donc mwana musala ata mwana esali mwa musala muke na ndako kotia mwana pression tous ces choses là mwana sala ka ba devoir te mwana kendara classe salité mwana aliaka bien te ba maîtresse bazo remarquer mwana alalaka mwana azariaka classe toujours fatigué mwana ayaka classe toujours sale mwana ayaka classe toujours bizarre ba voisin pe ba koki pe kofunda soki ba monaka toujours ndengo betaka bana ndengo sala kaboy yo omelaka ba makaya ya makasi donc ba makabu eza ebele mususu pe akokozala ke kozwa mobali ya sika to pe mwasi ya sika ba problème ekomi na ndako instabilité wana bana na classe ba kote changer en tout cas makambo